Edino, yoza fin, mutaleki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako swa, kende, donc yo leki. Edino image, yo na osenga yo, chikote bango. Edino image, banza soko ya Congo. Bokoto, bandeko. L'air est grave. Ouais, bandeko, bo partager vidéo. Na yeko swamna na lombango. Na koumela te, bandeko, partager vidéo. L'air est grave. L'air est grave. Partager vidéo, bandeko, tozongi lisusu. Situation ya Wayambo, tozongi pour la station Wayambo. Bokolo ba ete mabo sepela ki, bosala ki ba feti, tout. Gola Nostra partager vidéo, bandeko bozola nanga bo partager vidéo. Nalina passé bino message wite pa ya bokechwa ya mon vieux. Tozala ki na tribunal, ani mishimba katambo makinu, toki na tribunal, message ya bokechwa yango yo. Tozala ki na tribunal, na tongo ti 14h. Juge a libéré Bokechu. Alobi ki azana eloko moko taza ko accusé pa ya Wayambo. Mais la procédure judiciaire nenge zalaka batika ki quand même espace pas ya procureur soit le Kambakoloba contre Wayambo. Pesa qui est 10 heures du temps, il y a qu'à préparer appel nae. Bande konanga, ezali kambu ya kotsama wate, ya kwa raisonnement te, suscité. Wayambo akozonga lisusu na tribunal entre mardi ou mercredi. Mais selon Yemuka Yebisinga ezali, c'est fort possible, c'est probable que ça la mardi. Alors bandeko, oya kozwa message oyoyo, akanisate que ça la volonté nanga, nasa kolukana sali lango buzz, soki nini, ezali message oyo wutse pa ya Wayambo, na tuni Wayambo, est-ce que olingi kena bimisa makambo yo diaspora eye ba makambo zo leka Wayambo lobi nanga ya ipo parce que abenga kanga toujours ya ipo lobela yango ba imboka ba ye ba situation zo leka oyo main noire ezana sima Bat bazana sima ya makambo yo bayoka soni. Evelyne a tourné, mais pourquoi encore? Oui. Parce que procureur yé alobi ke azana makambo ya comme man appel yango wana alingi bazonga lisusu na justice na Wayambo Basamba ya présenté bloko ya zanango ya sika. Eloko moko Wayambo yebisinga ike eza bitumba to bunda. Donc de kozola nangai au plus tard dimanche ou lundi na tongo na koya kosala video pona koyebisa ondeko bitumba we esilite bitumba eza makasi bayini ya Congo basepelite
bato bakotuna ngai me Wayambo ngo abimi te. Oui. Wayambo juge akati makambo esili. Juge alobi ke Wayambo bazane loko bazako accusé yete. Pona juge alobi kaka ke lokola azalaka na interdiction ko ya na France apesi 1 mois pona ko quitter territoire français parce que ezalaka déjà interdiction sisama banakala mais bako conduire ye si la frontière. Mais là tozali 21h09. Là il est 21h09 minutes. Na 20h55 na uti kosilisa masolo na Wayambo. 20h55 na uti kosola na ye. Tosola kina liboso et kati tozongi 3e fois et kosila na 20h55 na tuni Wayambo est-ce que olingina bimsa makambo yo ayibisinga oui ya ipo bimisa yango il faut bato bazala ebele wana demande ya Wayambo demande à Boketu ye moko ayibisinga ke bimisa yango bato bazala ebele parce que bitumba eza makasi. Il est toujours très fort, très disposé, il a toujours na humeur ya bien, mais situation ezali vraiment très catastrophique. Na minito bandeko, Moutouma Koloba, on ne chante pas la victoire avant la guerre. Et tout ça qui guerre, et si tu gagnes yango. Mais, bando ki ba yini ya Congo, baza ko rebondir. Balingi ke pona bango à tout prix, il faut qu'à tout prix Wayambo akota na prison. Ndeko ozola nanga. Soki ozaki tante semaine oyo. Koya koyebisanga te semaine prochaine rozana tante. Le sako bereli kachopia msai. Oui. Merci. Interdiction à la 3 à 5 ans. Là, est comme caduque. Mais le col les ali problème ils m'ont politisé. Bazo comme mettant toujours en vigueur. Donc bandeko message na kina sabe yangwana na sala banzila na gauche droite. Mais tant na solo na waya. Ouais, bolé misangai parce que pour avoir connexion de là na tambola. Donc message yangwa na enlève sa bandeko. Batebele va éviter. Vous partagez vidéo comme la bango. Entre mardi ou mercredi, Wayambo sont allés sur le tribunal. Maintenant qu'on a la contre-procureur de la République, parce que hier, Azana Makambo Oyoyo, a moni qu'il faut Wayambo sont allés sous. J'avoue que la solo l'avocat, j'avoue que Naza comme maîtriser contenu il y a décision il y a procureur mais de moins on a ça koloba et wuti na monoko il y a Boketu yemoko et puis ezali na demande ya Wayambo nde na yeko sa la vidéo oyo voilà et l'on a koloba yango wana na kozala vraiment molaïté numéro nanga bozanango c'est vous benga bozo ngaite comprenez que m'appelle peut-être les kaibele naza mutu mais en réalité on a aussi venu ngwana voilà donc et ça là qui information flash to bongama semaine prochaine to kozonga les sous na tribunal bande ko bazala ebele koleka ndenge zalaki
mokolo ya lelo. Voilà. Ingeta kimia ya fumu kimbango ezala na bino. Tokutani na karek na sasu video te. Tokutani lisusu. Merci beaucoup. Courage. Donc il faut venir le peuple pour tout soutenir dans la mission. Donc boya bozanga te bazo kitako na se pour na mutala ba kongola mususu ba lié o bazo na kobanga kokota na kotisa ba mo na usala ba tout on kita na essentiel pe komata kota ba to na libanda ya par la justice ceux qui bazali na mema bango tina audience a yango moni na bozali nga siko nga na kei kusala opération na botika la bala Voilà, mais l'avocat Yoana Zongi, donc, c'est là, passer les abandéco, va se sentir avant, après, ouais, ils ont téléphone dans l'équipe à Congo, ils ont une vision de ma carte, donc, c'est une pénalité, la vrai, les vrais, pas, il y a faux, mais les vrais. Bon, voilà tout ça dans le cadre de l'audience, dans le cadre du tribunal, voilà comme FC Kibino. Voilà, et dans quelques minutes, audience à Wayambuzo Banda, donc à la Mingitawa, audience à Banda, et que la malam Minkoleka, Bande Koboya, Bomonana, tout ya ko soutenir Wayambo. C'est pendant la diversité qu'on reconnaît les bons amis. Tant qu'on a un problème, donc on a un bazalakayo. Batamuki bawe te kosala kokufa o mona bayini na yo. Mais nous sommes pas là pour koloba intel azamoyine, tel azamoyinité, c'est pas le moment. Plutôt tous ces gens qui battent meka un peu comprendre bitumba auto bundaka bao bazana nzela na ba comité ba comprendre tout ça la kati kalaté audience zo banda kala mingi te mais déjà marambezo qui n'est nango bien avocat déjà a vu déjà dossier. Et par rapport au solo na eboto la nango pas ya Vision News et pas Edgar Mokonzi makambo auto lo ba déjà ils ont fait ça déjà ils ont annoncé déjà une fumée blanche voilà tozali awa bande konanga nazolo bango chaque fois tozala kana besoin ba mbongo na binoté to senga ba mbongo na binoté moi personnellement kolomoko te na sala vidéo ko senga mbongo mais auto senga que za la soutien na auto le bango tout à l'heure que ba makambo comme kotinda ba pas mais un peu qu'on réfléchit 50 millions de fois par rapport à bitumba oyo tant tout ça là ba vidéo aussi sa vidéo boyé 2000 3000 4000 vies 4000 vues na bato balandi yo bato bakobenga baza ko féliciter yo Waiza en tout cas merci Waiza oza vraiment vrai combattant boketu ya mbole chouchou de la diaspora ebele to sepelaka to kumisaka to félicitaka ba combattant. Par contre dans le cambo koyaka il faut tout le monde rappeler soutien yango ndenge otaka na ba commentaires au salle émission aussi ici sur 400 commentaires au moins 390 bazo sepela na yo bazo féliciter yo mais le loso likambe koyi batona bomona na ate le combattant kaka oyo to bundaka na bango oyo mbula na mbula tozana bona bitumba je m'attendais que na mona toutes ces figures
y a ba entre guillemets ba grand combattant o ba benga maka na ba titre belé oyo besoin na poto il fallait que bomona na awawa il fallait que bomona na awa pour na koya ko soutenir Bokechi Wayambo. Il fallait présence ya bato ezala awa ebele na olo bango boyebi tango bato oyo yo bayaka pendant ba audience et que na kati ya audience au moni vraiment que 2000 3000 personnes banda baye ko soutenir moto ezalaka na impact moko énorme, c'est-à-dire bato baye ko témoigner bolingo na bango to baye ko témoigner via moto baza ko sambisa ezalaka na impact makasi. C'est-à-dire, juge azotala bayebi se que non na libanda ya moins 2000 personnes baye pona moto oyo. Et juge azotala lui ata so ba accuser yo atali me moto baza ko accuser na témoignage baza pesa ezwaka moins impact. Ezalaka na impact na makambo yo. Donc bandeko, nous sommes là na kati ya tribunal kala mingi te audience wa ya mozo banda ezali audience moko public mutu nyonso akoki kokota mais soki sale nde etondi bamisusu bakozala libanda baza koaccuse Wayambo ke depuis 2015 wana nasololi na ye moko na telefone nga moko nazwi Wayambo na telefone que depuis 2015 azwaki interdiction ya kotia makolo na ye na France. Depuis jour oyo moi totanga ba kombo ya bandeko za te pona koya ko créer ba problème te ndeko na biso ya mwasi ya RCK abambaka kanambe libanga ou sapato ou quelque chose pour que na ba détail te pona ko pesa piste na ba yini mususu te. Donc à partir ya wanande ba pesa kaye soit disant interdiction mais hier atikala jamais qu'on la notifier. Déjà avocat moniango déjà qui atikala ko so yango te s'annonce quand même quelque chose il y a bien déjà naza ko rappeler na bandeko ke Wayambo azali na centre ya rétention et non il y a détention. Généralement mutu aza na centre ya rétention aza mutu oyoyo prison eza kozela été. Voilà. Ce qui a qui mutu oyoyo akoka la prison toto anga la toujours na garde à vue après aye na tribunal azongsi kuna. Vraiment c'est très rare bazwa mutu oyoyo aza na rétention après jugement batinda na prison non. Dans la centre ya rétention na centre ya détention. Donc ouais moi dans la carte centre ya détention ce qui veut dire à centre de rétention où il faut la kabato qui après wana refouler na Congo te parce que bamboa liba batali ba médiocre baza ko sala ba publication moko ya mabe baza ko bimisa ba jugement lokuta kaka ndenge basala ka ba jugement na bango na Congo kuna jugement ya kabe ya kamwanga jugement ya limité. Donc, la justice française et ça le la justice à Kabe à Kamwanga. La justice française, la justice il y a union salée. La justice française et la justice en béton. Or que non, ici nous sommes en France. Ici le vrai état des droits est à respecter. Donc tout ce que vous écoutez de gauche à droite, ils ont l'autre mon côté. Ils ont l'autre mon côté. Toko longa makambo yo, toko bimanango, mais et comme côté ya biso ba misusu oyo yo, ya bitumba oyo do bimisa bilongi, biso ba o tozalaka toujours na première ligne na front. To meka kotala ki lobby pe ce que koyeli ngai. Est-ce que nous avons un soutien bien, nous avons un soutien. Donc, ils ont passé bandeko. Voilà, tous allez voir.
en attendant que audience ebanda kala mingi te ofingaka Félix ofingaka Kagame otemelaka Kagame otemelaka Félix mais soki bato wana bazali abozomonana te bato oyo batelemeli Félix bato oyo batelemeli Kagame moko na bango aza na prison yo ovandi na ndako tranquillement après je ne sais pas lobi nango vous êtes les premiers ya kobenga un tel collabo vous êtes les premiers ya kotaxe bato tout le nom aliaka mbongo à Robert aliaka mbongo à Félix aliaka mbongo à Kanambe et maintenant vous êtes où pour notre soutien na bino donc voilà là on a le bayango wana tous déjà na kati ya tribunal et bientôt l'audience zo banda kala mingi tawa o azana musika aya soko komi kota na yo bato bazali na kati awa mbila akolekisa yo ba contrôler yo ozana yo à l'aise bozali bino yo toza kozela bino. Merci beaucoup Freddy Mvanda Ndimbu biso ba oyo en tout cas Nazali vraiment déçu, c'est vraiment une grande déception. Je m'attendais que na tongo ya lelo nini tribunal où nga cause la déjà inondé na ndenge oyo bo soutenaka biso na ba vidéo na ba commentaire na ba appel na bino je m'attendais que lelo engoza na ndenge mususu mais kaka bat na musika kubengaka kotunaka na musika makabango eza ndenge nini ole bato bapusana bazopusana te kubengaka donc ngai pe d'ailleurs na poko lelo après audience na poko muta benga ngati ponga pe téléphone za kangama yo to ani ko comprendre que bo sepelaka na biso na bolingana bino biso te voilà bo sepelaka na biso na bolingana biso te osoli kambe koyi totikalaka biso moko alors bozalaka mpe na courage ya kokanga monoko na bino ya kokoselaka bato makambo ya kopartageaka komontaka bakabale komontaka bahistoire moko ezanga ntina mpona koluka kodestabilize bacombattant mpona kodestabilize bato mosusu donc bataliban oyo bazokanisaki bato bakolemba tokobanga politiki ya mwana ndeke politique Kanambe ya marionnette ya Félix Wakanambe eh ben baza ko se tromper à la justice il y a vrai état de droit donc na tikibino tokota nanu awa kala mingi te na audience ne bozomona wa toza na kati awa. Merci à tout le monde tokutani kala mingi tawa bientôt audience zobanda tozokota et tant tokobima tokosala rapport ndenge lekeli topesi bino bambote bomona na awa wa bacombattant na bokotanga bakombo na bino parce que natangaka bakombo na bino mais awa na boyi kotanga boye bango ke bozali batraître les combattants au bobimisa bilongi bozali batraître surtout bino bovandaka na France précisément na Paris bozali ebele vous êtes des traîtres normalement il fallait bozala awa ebele il fallait bozala awa ebele mais tant que omona te bozali batraître bitumba kaka ya ba réseaux sociaux ya ba vidéo vous êtes des traîtres et ça fait trop mal na milliers de combattants et résistants, na milliers de diaspora, au balba qui va soutenir Rabiso, au balba qui va être Simana Biso, ça fait trop mal. Mais beaucoup l'attendant de quitter, nous aussi là, notre seple boya et belé, tant qu'on va se libérer Wayambo, et qu'on a la fête Makasi, mais qu'on a la paix Mawa Makasi. Fête parce que Félix Wakanam et marionnette étiquette. Na bambwa liba bataliba ba échoué na projet na bango parce que Wayambo akobima bitumbeza kimbangu lokola ye moko funu kimbangu akotaka na prison déjà donc biso ba oyo totikali ata so tokoti ba prison tozwa kaka na nzela oyo
ya Fulu Kimbangu alekaka, ya Bakasavuku, ya Balumumba balekaka, Baya Kimpa Vita balekaka. Donc ils ont biso nyonso. Alors et cause la déception makasi pour la biso parce que tu vas s'attendre que Batu Bakoya et Belé surtout bino oyo au sepela cannabis surtout ba combattant résistant. Voilà, pour ne pas retourner tout autour de Malbakara ou Tukoloba. Totiki Bino, Kalamingi Tawa, après audience ou pendant l'audience, on va permettre de filmer, quand ils allaient public, de filmer, pour la direct, voilà, audience n'est pas les cas, va permettre de ça. Voilà, on retourne à la police, ceux qui n'ont pas filmé, pour les alliés publics, comme ça, Totia, Bandeko, Bolanabiso, partout, Escabozali. Merci, Totiki Bino, parce que. On a gagné! Ingeta! Ingeta! Madame 8 heures, Madame 8 heures à tourner. Yes! On a gagné! On va porter plainte. C'est bon. Là, il va sortir là, c'est bon. Ouais. Mais là, on va aller chercher. Là. Tuzani kaparke mulibagitro kakakoluba kakakoluba mulibagitro na parke kakakoluba mulibagitro Bataliban 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 botala mama Bataliban suki Bataliban oh 50 kuizo suki bosuki ah lelo boko yeba Wayambo to gagner Wayambo. Oh. Voilà. On a gagné. On a gagné. On descend. Merci. C'est Nano. Hein? Ok, merci. On a gagné. On a gagné. Merci la juge. On a gagné. Bandoki Mifi. On a gagné. Tolongi bango toke osawa yambo tozo kende Belgique sikoya ouais on a gagné on a gagné on a gagné on a gagné on a gagné. Ah ouais, on a gagné. On a gagné, victoire. Oh. Ouais, on a gagné. On a gagné. Kimbangu. On a gagné. Oh, bando kimi. Tese no boko kabisote. Ah voilà, on a gagné. On a gagné. Ouais. On a gagné Félix Ndoki Osuki. Taliba Joli Choko Ndoki Bosuki. Bokase bokanga biso. Yo ebi Kimbangu yo. Kimbangu sakotaka puiso pona biso. Esili.
On a gagné. Wayambo libéré. Wayambo libéré. Libéré. On a gagné. On a gagné. On a gagné. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, oui. Oui. On a gagné. On y va, on a gagné, on y va. On y va. On a gagné. On a gagné. On a gagné. On a gagné. Kimbangu, ça, la prison pour la biso. Prison à Kimbangu aussi est coca. Voilà. On a gagné. Tout ça pour Kende Belgique. Donc, tu as beaucoup de Belgique. Tout ça Kende Belgique. Tout ça Kende Belgique, tu as Wayambo. Oui. Tebisa Pino. Tebisa Pino. Tolonga. Tebisa no Tolonga. Victoire. Bando qui va Taliban. Là-bas. Avancez là-bas. Hey, avancez là-bas. Merci. On a gagné. Non, on avance ici. Avancez ici. Là-bas. On va par là. Papa, maman. Non, là-bas, là-bas. On va là-bas, là-bas, là-bas. On avance là-bas. Avancez là-bas, avancez les gars. Oui. On gagne. On gagne. Voici, ça va, t'as gagné. Et Sili. Le mec a gagné. Wayambo libéré. Vive Kimbangu. Félix Wakanambo Souki. Oh, Batali Babandoki. Oh, bah, PC 6 ans de prison. Là, 50 000. Bandoki. Yanine. Tindelanga. Ouais, Tindelanga. Donc, gagné. Juge à l'objet, mon itina bakanga Wayambote. Juge à Boyi. Bandoki Miibi. Félix Wakanambe Ndoki assassin. Bandoki. Bambwali Bamiibi. Donc, victoire. Ouais. Edgar. On a gagné. On a gagné. Boketu est libre. Boketu libéré. Boketu est libéré. Boketu il est libéré. Nakoya Kolo Basikoyo. Procureur a signé libération à Boketu. Procureur a signé libération à Boketu. Wayambo Voulouzi. Procureur a signé libération à Boketu. On a gagné. On a Zimbabwe ça porte à prison pour la biso. Bituma est à la cagiste. Moi je ça président Fayulu Tolongi. Moi je ça pas na mboka ya solo Tolongi. C'est la victoire. Merci. Allez-vous prendre 135 € de contravention? Allez-y. Ouais, j'aime ça. Ouais. T'as gagné. RDC. RDC.
la komoya. Babanga Abisso. Babanga Abisso. Non, on avance tranquillement, messieurs. Ne vous en faites pas. On avance tranquillement. Non, non. Mais on avance tranquillement, doucement. Non. Non, on ne fait pas la manif ici. On ne fait pas la manif. On fait... Mais on avance tranquillement, doucement. Ah, d'accord. Ok. Avec les drapeaux là. Ok. Ok. Ok, bonjour. Merci. Avec les drapeaux, ça fait signe manif. Ouais. Ce serait bien que vous dispersiez parce que sinon ils vont nous dire de verbaliser. Ah, verbalisation, on a déjà habitué. Là, c'est qui est important. Ça peut être interprété comme une manifestation. Si, justement, justement. Oui, on avance. Mais si c'est pour les verbalisations, on est habitué. Voilà. Ah, ça a une menace, après une contravention. Non, c'est ce que tu penses parce que c'est ta décision, ni nous avons mais juge a dit que ça ne sert à rien pour retenir Wayambo. Voilà. Procureur pour ça la recours. Il y a procureur pour ça la recours, Yanini. Procureur a Chilomo, Yanini. Voilà. Bon, Bandeko. Nous avons avancé un bilan à Sima. Bandeko, tu as gagné, tu as fait un souka. Ba combattant ba dongolo miso ba tout oyoyo ba tout oyo nyonso oyoyo bayo mafula bina zala bino nyonso wana bomona ntela tango pasi. On est dans... Non, monsieur. On a le droit d'avoir notre drapeau. Non, on avance tranquillement, ça sert à rien de nous pousser là, on avance. Pardon? Voilà. Non, mais vous me suivez comme ça. Non, moi, je suis là. Il faut que vous expliquiez non, à vos collègues qui vont enlever le drapeau. Voilà, je suis là pour le pousser. Ils sont encore le drapeau, ils vont pas le voir, ils vont être verbalisés. Ouais, on avance. Voilà. Tolongi bango. Voilà. Tolongi bitumba. Tessa bango tolonga. Ingeta. C'est la victoire. Wayambo libéré. Wayambo libéré. Wow. Tolongi bango. Les drapeaux. Cachez vos drapeaux. Les drapeaux, cachez vos drapeaux tranquillement. Non, doucement, messieurs, doucement. Non, doucement, laisse-les calmer. Les drapeaux, bon, ça va drapeau. Pour qui m'a dit, bon, on l'avait un drapeau. Enlevez vos drapeaux tout court. Oh, pourquoi vous courez? Oh. Non, mais oui, parce que les drapeaux donnent l'impression d'une manif. Non, les drapeaux donnent l'impression d'une manif. Yaya, mets ton drapeau dans la poche. Après, on va tirer ça là-bas. Papa, cache les drapeaux. Voilà. S'il te plaît. Ouais, évite ça. On a fini ce qu'on avait besoin, on a fait ça. C'est fini. On n'a jamais demandé ce monsieur. Non. Jusqu'à ce jour, on refuse. Il m'a rien. Non. Laissez-nous. Tranquillement. Si vous regardez bien l'histoire, avec l'opération turquoise, des Français qui nous ont amenés... Oui, voilà, donc Léon, cache les drapeaux. Vos drapeaux d'abord. Mets ton drapeau dans ta poche. Les drapeaux. Voilà, non, ça c'est autre chose. Ouais. C'est plus simple que ça. Il y a des fois, il faut éviter de... Il faut éviter... Non, moi je prends ma voiture ici.
Ouais, justement. Mais sauf que je suis le responsable. Je ne peux pas les laisser comme ça, sinon ça peut encore déraper. Le métro, il part, voilà. Papa, prenez le métro. Allez-y, prenez le métro. Moi, je prends ma voiture. Mais quelqu'un qui peut mobiliser tous les policiers comme ça. Non, mais c'est normal, c'est normal. C'est normal. Hein? Ouais, bah tu vas côte non, la voiture. Ça sert à rien de discuter là. Allez-y. Allez. Oui. Non. Non. Si vous voulez rester ici en dehors de l'attroupement, c'est bien. Papa, toi qui t'as malé. Hein? Allez-y, on descend tranquillement. C'est tranquillement. Ouais. D'asseoir, ok. Rappelez dans sa voiture. Je prends ma voiture. Non, c'est bon. Ce n'est pas la manif. Allez. Ok, Yaya. Yaya Kenen a besoin de métro, ya maman. Besoin de métro, allez-y. Allez-y. C'est bon. Mbila Boro Kende, voilà. C'est bon, moi je prends ma voiture, ça fait pas. Ils sont tous partis. Papa, on a métro. On a métro. Non, mais poto qui est noir. Ok, wap. Ah, na Vincennes. Non, na Vincennes. Ouais. Bon, ce docteur Kuna nani so azong sayo. Nana azong sabino ponga so na longa kuna na pena kena ngai kop. Bisi ali. Bon, toko na voiture na ngasi. Voilà. OK. Bon. Merci beaucoup, au revoir. Ouais. Mbila Boro Kende. Ouais, non, parce que tu as un drapeau. Et puis, le drapeau, ça aura beau ça la manif. Tu as une autorisation, tu as une demande. Tout ça qui demande, et le moment où il faut comprendre que ça a raison. Voilà, ça a raison. Voilà. Mbila Eli. Mbila Koma Robanga Biso. Audience ezali public. Protokota na kati. Mbila alingi te. Na potani na Mbila na sali na bango débat na chef na bango. Ti na suka na bango na convaincre bango bakoti si batu na kati. Ngai na kota boye juge alobi na ngai elongi on ali komona ngo te. Siko ngana juge toyebani te. Ngana juge toza la copité. Sikoyo pourquoi bolanda nga boy? Tolongi. Voilà. Donc tolongi bandeko toke sikoyo sika waya mwazali. Parce que conférence ezalaki nini audience ezalaki na visioconférence. Donc là maintenant toke personnellement koyemba paswana. Donc wayambo libéré. Boketu wayambo libre. Tolongi ba taliban. Na ba justice amne pola. Ba jugement pola. Oh wayambo. Ba pesi 600. Akofuta na 50 000. Bandoki bazoba miibi. Ba condamné wayambo 6 ans de prison. Wayambo bakangie boye. Bino bokanisi justice ya France eza lokola ya limité. Bango bakanisi justice ya France eza lokola ya beton la bango pola. Bandoki miibi. Tolongi Félix, tolongi bataliban. Tolongi bino. La résistance ne tombera jamais. Bazoba bandoki miibi. Bataliba bandoki. Wapi jugement na bino. Boketa 6 ans de prison. Akofuta 50 000. Miibi bandoki a Congo. Bandoki. Bino na Paul Kagame ndenge moko. Tokoboma bino.
bandoki miyibi oh waya mazi 6 ans de prison akofuta 50 000 bozwi ba video ya kala bobimisi ba video ya kala bandoki bino tozala bino mayele. Merci président Martin Fayoul Madidi, message na commis, soutien na commis. Merci président, on est ensemble, la résistance ne tombera jamais. Merci, merci. Edino yoza fin mutaleki azate oza suka libulu zanga suka mokako swa kende donc yo leki Edino image elona osenga yo chikote bango